Ya solo bandeko balandi ya télévision kimbangliste bana kapasi kimbango kiangani ndoke na bino banso besika bozwami tozongili bino lisusu na mokola lelo na ndenge bomesana kolanda émission na bino émission masolo nde émission masolo toye lisusu poete tokwa kosolola masolo ya monene papa Simon Kimbangu mikoleleki mwa moke ebele toyokani te kasi tozongeli bino lisusu na ndenge tozali na kati na ane oyo tozali kobenga ngo ane ya centenaire ndenge biso nyonso tofetaki centenaire ya papa Diangenda e lelo biso nyonso tozali na kati na centenaire bafete na biso nyonso e ali bafete tozali kofete kaka centenaire ya bapapa na biso lokolo ezali 3e centenaire ndenge tolobaki na cycle ya 14 et 18 nde tozali kokota nde centenaire ya bapapa na biso oyo ali 3e centenaire tozali kofete tofetaki papa Kisolokele papa Dialungana e oyo tozali nango ya papa Diangenda Kuntima yango wana biso bandeko na bino na mokola lelo toye poete tokwa kosolola masolo ya centenaire et tokosolola masolo ndenge tomonaki sa divinité papa Simon Kimbangu kiangani ndenge abengisaki biso bana na ye bandimi na bankole bambuta lingomba bankole ba musicien pe tomonaki so abengisaki comité mixte ya Angola ya Bas-Fleuve poete bakwa kozala bango nyonso na mboka nkamba biso pe bandeko na bino na kati na émission masolo tomonaki ke tokoki kotika ndenge wana te tosolola masolo yango poete bana papa Simon Kimbangu esika nyonso bozali botokoka koyebaka tozala à jour na makambo nyonso ezali koleka na kati na lingomba pe explication moko ya clair ndenge bakolobaka yango lingala pete ni lingala facile yango biso pe tokoyaka na masolo ya facile po ete boka ko comprendre bana papa Simon Kimbangu esika nini tozaleli ya solo ya liboso tokomona na kati na mwa oyo tozalaki na kati na mawa pona tina nini touti kobungisa mama na biso mama Regine Batuzolele oyo bino nyonso boyebi mwasi ya papa Kibonge Batuzolele toyebi ke mama na biso ya tikeli biso bana na biso oyo bana botosi bano tokomona kokokozwa bango tana likambo te papa Rolin papa Kevin papa Gaëtan mama Rivel na mama Doriana toyebi ke bana wana bango nyonso mama na biso mama Regine oyo awuti kotika biso ya solo ezalaki pasi kasi topesi merci na bandeko na biso nyonso bolingo oyo papa Simon Kimbangu atali kosenga yango tolakisaki en tout cas vraiment kobiangama ya famille ndenge ebiangamaki ke biso nyonso tozala wana botala na bililingi ndenge bandeko bazali kobongisa vraiment bolingo oyo papa Simon Kimbangu kiangani azali kosenga yango wana tolakisaki pa ya papa na biso papa Kibonge Batuzolele papa Rolin papa Kevin nde tolakisaki bango bolingo wana et surtout faki biso nyonso tozalaki elongo tika ete papa Simon Kimbangu kiangani na bolingo oyo akotisaki pani na biso na vraiment komit esengo tolakisi toleli mama na biso vraiment ezalaki esengo mingi tika ete bolingo wana to continuer yango et merci na ba responsable ba paroisse na biso ya Île-de-France bango nde babongiselaki biso surtout bandeko na biso ya paroisse à Saint-Denis na kimia oyo ezalaki na matata te na bitumba te na koswana te vraiment esengo mingi mama Regine tika ete nzambe na biso papa Simon Kimbangu obongisela ye esika pamba te ndenge esengo ezalaki na se ndenge pe esengo wana akota nango ntina nkembo na bino kuna na lola po ete bosepelisa ye na pasi oyo azalaki nango oyo amona kati na mokili ata na likambo moko malamu oyo asalaki na kati na mokili oyo bokotisa ye na nkembo na bino po ete asepela na bino elongo ya solo bandeko bana papa Simon Kimbangu ezalaki ya bino ndeko papa Lambert makwemimo tozongi na masolo na biso lelo tokosolola masolo ya centenaire pona koloba pe kobiangama ya papa na biso papa Simon Kimbangu kiangani kasi bokomona na mokola lelo tozongisi lisusu papa révérend Matondo Biyei o azali moko kati na ba pasteur na lingua papa Simon Kimbangu pona nini kaka tozali kozwa ye ezali pona te parce que ba pasteur na biso nyonso tozalaki tozana bango na masolo kitoko
bango bamonaki ke malamu bo continuer na révérend soki likambo ezali bo solola po ete alendisa bandimi po ete bandimi na koswana te na kofinga te bandimi ya papa Simon Kimbangu kiangani tozala sika moko to telemela sika moko tolanda obende totala obele nkamba yango wana lelo na mokola lelo équipe ya émission masolo tozana bino nde tokobanda émission na biso kasi tokobanda ndengo wana te tokopesa bino liboso mbote pa ibozwami pe bandeko bakosalisa biso mama Fifi Ndongala papa prof Paul Malonga bango bazana biso oyo bakosalisa biso na équipe mobimba bazana sima bango ne bakozala na biso elongo papa révérend mbote na yo papa Lambert, merci beaucoup. Papa révérend na kanisa topesi susu merci et puis tango nyonso tozali kobengisa yo na invitation na biso ndenge lelo tobengisi yo oye tosolola kaka masolo ya monene na papa Simon Kimbangu pona kolendisa bana na ye na likambo oyo toza nango po ete année oyo tozali année ya centenaire tosolola masolo yana e kobiangama ya papa Simon Kimbangu kiangani na ndenga bengisaki bambuta bana nkole banganga nzambe na bato mususu ndenge tokene ba musicien yango tolingi to solo lango mwa moke pote ko kolendisa bandimi mwa moke yango avant to banda tolingi to yebana nu santé na ezali ndenge ni. Merci mingi papa Lambert, santé za malamu ya solo mikoleleki mingi tozo komona yo susu te bato pe bazali kobenga tomoni na États-Unis papa solo ki solo kele na États-Unis ba bengi mais papa révérend tozo mona ete ba mama mimi na États-Unis ba Chine mokil presque bat babenge belé balingi baye ba vraiment santé na yo ezali vraiment ndenge nini et puis ozozila makambo ndenge nini ndenge totali kotungisa yo tango nyonso po tete solo masola monene na papa Simon Kimbangu. Merci mingi papa Lambert na likanisi bozwi ya koassocier ngai na devoir na bino ya kobatela lingomba ya kopanza sangwa papa Simon Kimbangu à travers le monde. Thème yo proposer ngai ezali ya munene ya kolobela centenaire ya papa dia ngenda kuntima Joseph na mobu o ya 2018. Mais kolimbisa nga mwa moke ya moto kota na muzindo ya masolo na biso ya mokoma lelo na pesa respect mingi na baibanso babengaki ngai babengaki pe yo peut-être na bandeko mususu ya presse ndenge toza na bango awa na tina ete tosololi mwa mingi na mikolo yu toleka na makambo etali lukutakano ya nkamba tolimboli tokebisi na kofinga te na kotiola te na koyina te ndenge papa Simon Kimbangu ngani akotindaka biso na tina ete bandimi na ye basosola epai wapi tozali danger nini ezali kogete biso soki totosi malako mibeko ya nkamba te tosali mosala o esengelaki totiaki mai na monoko te là il faut dire i tolobi i là il faut dire a tolobi a parce que c'est l'histoire de l'église to limbolaki na tina nini ete banda makambo oyo ezobundisa lingomba ebandi na 2002 baye babotamaki na mbula wana bakomi batata pe bamama minene oyo kutaki bango kutu na 10 ans 5 bazaki nani bana mike bakoyeba eloko moko te lelo bakomi bamusu basi baboti. Alors soki to rappeler histoire te bakozala entraîner dans l'oubli et puis dans la déformation bakobunga yango na vérité il faut savoir la dire à tout instant na tango nyonso musala to salaki na bino yango wana mais tala makambo ndenge lekeli yo moko lobia wa oti kobenga yo mingi ngai babenga yo mingi na yango na kombo libota na ngai mobimba nazali ko remercier bandeko na ngai nyonso bana papa Simon Kimbangu ngani na tina ete ozoki esali bino pasi na mai bazali ko lakisa bino na tina na ngai. Merci mingi na soutien na bino to continuer ndengo wana bana ya bolingo ndenge papa zali kotinda biso comme ça to sungana to bundra lingomba oyo. En tout cas merci du fond du cœur na kotanga ba kombo te parce que vous allez belé penza
na ba o bazali ko finga ko tchola ko kosela makambo, encore une fois au nom de ma famille et à mon nom personnel, Nzambe alimbisa bino. C'est tout ce que je demande. Papa Simon qui m'a ngani alimbisa bino. Puisque s'il y a 0,0001 millième de vérité na makambo bino bimisi, ngai na koza itumbu. Mais comme ce n'en est pas ainsi, nazali alors posé. Ndenge tata muli musana papa Simon qui m'a nazali posé. Je suis vraiment alors posé à l'aise. Vous savez bandeko na ngai dimanche dernier tokenda kwa Nzambe na vandinga moko na miyoki mawa. Ndako Nzambe bandaki na note. Curieusement chorale bage ko yemba, bage ko sala répétition. Ba yeminde nzemba jeteki. Eo elobaka diangenda finga maki magicien doki pe moyibi. Natina ate yaki liloba ya Nzambe omokili etala lelo. Parce que yeli biso. Pa ina vanda ki na lobi Nzambe apesinga réponse. Nzambe apesinga réponse. Otali papa diangenda afinga maki ndoki, afinga maki magicien, afinga maki muyibi. Bonga soki na finga magicien ko salanga nini. Tant que ce n'est pas vrai, pour me détruire ma vie, détruire ma vie à famille, bazalita mawa kutute na bana oyo na boti, na bakoko. Et c'est vraiment malheureux. Alors, batata ba maman, tant que tozalaki ba jeune bana mike, nzembo moko ezalaki ko yemba na kati na église kimangiste, ba protestants bazalaki ko yemba nzembo yango. Nkolo is na ikulusu azali ko nionga nzembe bimaki boye embilia mambu bekungutila ngakulendi kuivovela kwe talambangi za luvunu za iza kyako kyatinwa vondwako embidia mambo bakungutila ebelia makambo bakubotela ngai Nzambe na ngai okolobela ngai te papa Simon ki maki ngani kasi na kubanga liwa te soki bino bandeko na ngai objectif na bino mutu na ngai elala Nzambe mutu akolalisa ngo bino te kasi ngana continue kosala musana ye po ete apesa ngai yango avant même que je sois né. Ndenge pesalamaki Jérémie mutu nyonso abengami ki mangiste azalaka na ba génération passée asalaki na ba papa tango toza kosana lelo yebaka ite uzana elembo yango misali na solo tozangi mabunga te tozangi mabete mais cette façon de faire là ezali mawa ezali honorer binote botika ça ne vous honore pas botika alors pona bandeko pona ko respecter seulement bandeko abengi balobi pas pasteur vraiment non malamu limbolango clairement même na mokuse batu ba qu'est-ce qui s'était passé batata ba maman voilà l'explication en votre honneur ngandeko na bino na zonga ki awa na 2014 pona nini kaka ndenge to yinanaka to linganaka te ba ku monter. Je devais périr pour des mensonges au couteau. Dans ma vie, dans mon akuta diamanté. Je n'ai jamais trafiqué. Mais comment ma responsabilité to vendre to Nzamba pesa kabiso, ça crée toujours des jalousies makame belé. Il faut qu'on vous piège. Il faut qu'on vous entraîne dans makambo yo yebitate. Balati kombo na yo babimisi yango na makambo ezanga tina Nzambe abateli ngai na ye kovanda na mokili ya poto lisusu pa inatika depuis 10 ans na ye kovanda awa tout ce qu'on a raconté, tout ce qu'on a dit, est-ce que tant que papa conseil direct ayaki awa Nzambe nanga limbisa ngai na cité bon monaki te que naza kusala musala na ngai auprès de lui. Bon,
ça n'a pas satisfait des gens. Il fallait absolument me casser. Batata ba maman, en 2015 wana, 2015, il y a un papa qui s'appelle papa Norbert Fouti. Akendeki na Nkamba. Bon noté comme Norbert Fouti Yeka. Akendeki na Nkamba. Un nom kimbangiste. Yazali sympathisant. Lingomba esepelisa ye mingi. Akikozama pambole papa pasimo kimakangani. Il est ambassadeur de la paix. Puisque association humanitaire naye et travaille dans le département des droits de l'homme aux Nations Unies. Atambolaka mingi, assistaka na ba conférence mingi. Akendeki na Nkamba. Na souci à ça lingomba, papa a nommé qui est consultant au sein de l'église kimbangiste. Kozonga zongi awa, papesier numéro de téléphone na ngai pour contacter ngai, ngana me ko salisa ye po ebi lingomba te. To kutanaki na ye, allez. Vraiment acopter ngai na mateyu na zala ko pesa ye ku l'accès munena papa Simon Kimbanga. Tellement lingi lingomba mingi. Batata ba maman, to komi na mois de novembre a annoncé que na Bruxelles conférence ezali kuna il y a département belge des droits de l'homme pour ça la conférence kuna na Belgique. Donc ngomba ni sekozala catholique, protestant, musulman, église de réveil na ba scientifique musu ba kozala. Mais bino lingomba na bino est-ce que vous ne pouvez pas participer? Abi moi, je suis disponible. Mais le la yosa consultant, Bengan Kamba, Otuna, Mdwangani a Bengin Kamba. Azuba autorisation Sengeli. Na Bongisi conférence. Batata ma maman, le texte, il est là, il y a conférence. Yangoy. Les principes fondamentaux kimbangistes comme point d'appui des droits humains et préalables à la paix mondiale. On a conférence. On a titre à conférence. Texte Oyo après conférence et Keinankamba. Texte Zaliawa. Oyo Lingango na ko publier ngo. Otanga texte pour défendre l'église. To Keyi kuna tata ba maman le 10 décembre 2015. 10 décembre Zalaka. Journée internationale des droits de l'homme na ONU, na Nations Unies. To keikuna, to kutana bandeko protestant, ba catholique, ba musulman, na mususu. Na ba association extérieure. Ba kimbangiste ba zalaki na mokolangwa liboso ba kimbangiste ba zalate ngai moko kana papa Yeka, na ndeko moko na bengi saki avanda na Belgique papa nani Francisco Loboloko. Yaki na mwana na ye ba ko sisi na première conférence. Ils allaient en panel, chacun avait droit à 15 minutes. Tout développer, tout continuer à tango débat. Il se trouve que maintenant conférence en haut, ba tuba salaki en haut, ba kende ko louer salle auditorium de l'église, des églises de scientologie. Ba ki ko louer salle kuna. Ndenge biso ba kimbangiste, on avait fait louer notre amphithéâtre na église Brahman. Nous avons fait louer notre amphithéâtre na centre na l'église Brahman. Ba ko la cérémonie na bango kuna tout ça avec le pasteur Théodore Mugalu. Ba tata ba maman, ils allaient passer. Ba louer salle. To kei to sali conférence. To silisi. Tant que to silisi conférence talaba mindele talaba ko mona ngai votre église nengo pesibiso toza au courant na ngote na limboli bango l'église nous sommes présentes ici en Europe dans tous les pays pratiquement avant la Belgique tozali ba yebite ba lui bon vraiment pas pasteur makambo yo bimisa Simon Kimbango za munene to lingi ozongela biso mbala mibale et kozala conférence kaka spéciale église kimbangiste. Bamusu bakozala te to kopesa tamingo libra so makambo église kimbangiste. Batata ba maman na boya. Fana liba na loba non. Tata ba maman. Soki ngangankisi voisin na yo a quartier ngangangisi obike za ngangangisi. Mokolango ayoki posa koyoka sangwa papa Simon Kimbango bi
tata songolo mama songolo yaka na nganda yo pesanga l'histoire papa Simon Kimbangu okosa nini. Tu n'iras pas lui apprendre l'histoire de papa Simon Kimbangu puisque sous prétexte que c'est un sorcier. Quelle défaillance. Bon. Bayeko fixé deuxième conférence le 25 février 2016. Alors, avec cette deuxième conférence-là, sali publicité ma casse, fiche na Bruxelles. Papa Yeka Fouti alobi révérend nako senga nankamba si on peut nous autoriser groupe moko ya koyemba. Il se trouve que papa Nzekani, l'ancien pasteur de Bruxelles, azalaki nankamba. Yebisi yango. Tango zozonga conférence kozala kuna révérend matonda kosala. Si ndimi nini tout ça le papa Fouti asepelaka mingi na fliki yekuta senga spécialement fliki ya kobeta. Tozela révérend Nzekani aza kozonga te. Bon, akangamaki mwa moke na Kinshasa. Date ekoki toke na Belgique. Campagne esalamaki efficacement te. Quelques individualités de bouche à oreille bayaki. Kimbangiste. Quelques kimbangiste bayaki. Neti oyo kokoyeba o monaki kuna na papa Lobolo kana mwana ne bazalaki na tata mibale je crois dont j'ignore les noms. Nanti papa Lobolo akoyeba bango. Baye. Alors, tant que tu vandi na salle d'attente, tu la tant conférence Coca, on voit des kimbangistes venir. Je dois le dire clairement. Nekonabiso papa César Nginamao aye. Papa César Pazalaki ayaki. Ayaki ko, mais assisté à la conférence. Écoutez-moi l'histoire. Aye, na bande ko misato à peu près comme ça. Baye ba kuti biso na salle d'attente, tu la tant conférence Coca. Révérend Mbote, ah bonjour. To pesa ni mbote wana ndenge nini conférence yango izalila na expliquer ndenge nazo limbola bino expliquer mbosaba bon tozozela à un certain moment bakei na bango ça même ko la kabiso bakei na bango bon ça va pensant que bako revenir bazonga ki soute. Bon, nous en tout cas nous étions contents d'avoir notre journaliste Azalawana a filmé asala makamunyoso texte à conférence azala nango na maboko azala kité to koti conférence sili to bimi batata ba maman on a reçu des félicitations écrites qui existent et félicitations écrites wana je les ai envoyées en Kamba avec le texte de la conférence batu mi ebele o to kuta ikuna ba mindele na ba noki mbangisi ba sengi ba invitation pour être le 25 mai parce que na lobila ki makama le 25 mai centenaire à Papa Dialungana, puis ouverture, inauguration à musée Simon Kimbangu. Fallait le 25 maintenant, l'obélia en okuna. Batu ba 5 ba invitation, dans une liste mobimba tout tindi nan kamba pour batu na bazo invitation ba kendeko vivre réalité église kimbangiste. Ma benini na salaki pour avoir fait ce genre de travail. Quelques jours après, na yoka nan kamba ba yeko funda ngai. Que bakutinga na ndaka ba franc-maçon bazalo kala tanga mvuela ya rouge batata ba mama ata ba kosaka mvuela ya rouge ngande ko na binoza pasi tata oyo amemanga introduire nga na conférence papa Fouti tango ayoki yango asiliki makasi amoni biso akimbangisa metoza ndenge nini il est en train de nous aider to personne ba milliers internationaux. Non, tokomiko fundana, tokomiko kofingana, ko kosala makama minene boye. Tata bato asiliki, il s'est plaint en Kamba, bengi en Kamba pour se plaindre. Ba ebisi boye, le chien aboie, la caravane passe, bon sala mosala na bino. Ba tata ba maman, et puis ça ngaye boum au cœur, ce soutien à tata mokonja boule. Toké en Afrique du Sud continuer à serrer ma conférence, Toké aux États-Unis continuer à serrer ma conférence. Je suis allé moi-même en Corée du Sud puisque l'Alliance mondiale des religions pour la paix, dont le siège est à Séoul, que les gens injurient ou brocardent, ce n'est pas un problème. Et on pourra le prouver un jour. Alors, Tata Batou azali ko sala musala pour aider l'église kimbangiste. Mais voilà, biso kimbangiste ndenge tozali ko se massacrer. Quand je dis nous les kimbangistes, ce n'est même pas par rapport à Bato 26.
Parce que Bata 26, ils jouent leur rôle d'opposant. Ils jouent leur rôle. Basali pour défendre, Bata va défendre. C'est normal pour eux. Mais c'est quand même triste que yo moi na papa Simon Kimbangu qui ngani ozo matière contre Ndekonayo que je suis au PC kuna na batu ya 26 batu au bazan États-Unis je ne connais même pas pour salir ngai. Ba bomba mite ba lobi makambango hein tozwile yango na batu à 3 égale 1. Ba yebisi batata ba mama tozole kende wapi. Na kanisi na vani na kati na bandeko na ngai nzoka nde modèle oboy. Ezali nango problème te. Tata Bato azali ko continuer musala na ye, tata Fouti. Vous voyez ce petit livre ici. Ce petit livre. Hein? Nazo Salisaye. Les droits de l'homme expliqués dans les langues locales de l'Afrique centrale et orientale. Chiluba, Lingala, Kikongo, Swahili. Au moment où nous parlons, à les Nations Unies, nous représentons le manière officielle. Je l'ai aidé. Au centre, tout est photo papa Simon Kimbangu. Et moi-même, lorsque je suis allé aux Nations Unies, basala qui préambule pour que livre Oyo, il y a 2 ans, en sourdine, au fond, en fond sonore, à présenter texte Oyo, qui musique, il y a Fluki. Dans la salle de conférence, il y a Nations Unies Boyokaka. Une des salles, il y a conférence des Nations Unies. Comme ça, Simon Kimbangu est tangami kuna musique africaine, bête kuna en fond sonore, t'as besoin de présenter le livre. Tata maman, je n'ai pas attendu Makamba 26 pour commencer à défendre l'église. Je n'ai pas attendu Makamba à 26. 1994. Bino bandeko presse, ngana zakande kuna bino presse boye ba ngote. J'ai écrit dans le journal le Kimbanguiste, biso batali boso comme le journal le Kimbanguiste en France. L'article les allés. Soki le lobo tuni papa révérend Banzouzi, peut-être à Bomba, yem dozaki rédacteur en chef à journal wana, botuna yeba numéro boko na article nga izanakati. Voilà le texte. Alors, Oyo, j'ai défendu l'église contre un monsieur qui s'appelait monsieur Moulongo Moukena. Mulunda Moukena. Il avait injuré l'église en 1993. Dans son 47e numéro de la semaine du 20 au 26 juin 1993, l'hebdomadaire protestant le christianisme, hebdomadaire avait sionné. Bah s'attaque qui contre Bisso. Bah lobby église na Bisso. Comment un mouvement politico-religieux tribal caractérisé par un syncrétisme parodiant l'évangile peut-il devenir membre du conseil communique des églises? Tata maman, j'ai pas laissé faire ça moi. J'ai pas laissé faire ça. Je lui ai répondu. Donc makambo ngana zo defendre na banango le loté pas makambo insister. Donc c'est dans mon ADN, c'est dans mon sang. Je ne supporte pas, c'est comme ça. Je ne supporte pas qu'on puisse injurer l'église, qu'on puisse injurer papa Simon Kimbangu, qu'on puisse injurer les autorités de l'église. Ça, je ne peux pas le supporter. J'ouvrirai ma bouche. Titang bakundangai ndena ko se taire. Tu vois, ndena ko se taire. Qu'on a soulevé un problème dans un ordina sorcier, magicien, soginini, muyibi, soginini. Boloba. Mais tant que ce n'est pas vrai, je suis posé. Yamuna bande konangai o union so soutenir ngai na pesi bino vraiment merci. Mais o union so bazali ko salir batika na bango. Ils vont dans ils créent une impasse contre eux-mêmes. Ce n'est pas bon. Ça va salir leur réputation inutilement. Ce n'est pas bon. Voilà cette mise au point que je voulais faire avec vous. Maintenant, Toko Tanabiso na masula papa d'Angenda, et vous allez voir que tout en entrant dans masula papa d'Angenda ma centenaire, makambo yo kaka tozo vivre le. Forcément écoute na kati. Merci. Merci, c'était important pour merci. Il y a solo makambo zolo bakutungai na bon, toza déjà tout mesana bon moyen to lo bango to lo papa mabe pa bande ko zalité pa mbate biso to zalité pour na to lo baka mabe to zong sa mabe bata bande ko na biso moyen to lo bango mabe zalité bango ba continuer ko lo ba mabe ndenge ti ba ko lemba na bango ba kolemba pa ezali un jour pe ba kolemba na bango
mais biso ngai pona ngai lokolo senga kinga permission koko koloba au lobby yango et puis na kopesa bandeko surtout mingi États-Unis au babengaki na répéter lisusu papa solo kuna na États-Unis mama mimi na bandeko nyonso bamonaki mabe mais to bengi si ote poto solo masolo wana to bengi saki yo poto lobela likambo ya centenaire yango papa révérend na bandeko na biso oyo tanks bokomona ke ndenge papa révérend azui ya koti abimi na thème abimi te mais tozongisi ye po thème na biso lelo ya likambo ya centenaire kasi ezalaki utile aloba mai oyo eza pasi te pamba te ngai nalobaka ata bafingi nga eza nango esengo na nga pamba te makambo ese kokisami papa Diangenda na Genève papa Landu ndula na Genève azokoyoka tozalaki biso nyonso na bango papa tanga azoloba na ngai kokopasanga papa Simo Kimbangu lokolo ndimi kopasanga okofingama mais soko finga obandi kofingama yebaka ke makambo bandi kokota vraiment na et comme kokota vraiment batu na donc bandi va ko bongola batu et makambo ngo ngana yepo na ngai e kokokisama na mois de mai papa Dialungana abotama le 25 mai l'accomplissement donc aye kokokisa e ba fingi mingi na mois de mai pour ngeze sengo mingi profite papa Diangenda e kokisami mais ngai bato baza koloba ba finga ba loba onus balingi na kolimbisa bango eza musala fa finga yo fa loba ba critique fezala mais soko lobi olandango otiki musala papa Simo Kimbangu donc papa révérend na kanisa ngai makambo yo lobi natala kana ngango te bon na yo kino ba téléphone mais merci mais bandeko ba komona ke mabe balimbisa ndenge yo totikili yo maloba mais to kokene mbala moko na émission na biso ndenge mama Clémence Lubamba ya paroisse à Saint-Ouen alobaki papa Lambert tolobela muke centenaire yango tolingi toloba papa révérend mais kana nukolimbolela biso likambo na centenaire na point de vue spirituel elingi koloba nini merci ningi papa Lambert chiffre 100 hein chiffre 100 eza na biblia ebi nzambe tango akeli mutu apesaki mikolo ebele hein sokotali Adam kendeke jusque na 930 ans de vie Abraham vivaki très longtemps Noé vivaki très bango nyonso bazaki vie molai otali mais période oyo banjelo nzambe bakitaki na se baeko kobala te me kozwa basi ya mokili hein bakomisi bango basi na bango nzambe atombo banjelo nzambe asilikaki abi na bino batu na bana bango nikolo bokiti na setanga bolati nzoto poso mutu donc bokomi na bino peki mutu abia mutu azali kaka mutu alors mulimo yanga nzambe ekoko vanda plus jamais éternellement dans l'homme banda lelo bomo inayo na réduire yango à 120 ans 120 ans Genèse 6 3 123 c'est 120 ans de vie. Il y a un chiffre 100 le 20 ans qui dépasse là, ils ont sorti un bonus. Il y a un monde qui a commis 100 ans. Famille bazo kama koksi 100 ans. Tu vois? Barwana so koksi yango donc extraordinaire. Même si on a 110, 115, 105, wana c'est un complément. Bonus. Donc 100 wana so koksi yango donc exceptionnel. Alors 100 tant qu'on commis à 50, tu vas en jubilé, période à 50 ans. On s'allait jubilé parce que commis période intermédiaire de la vie à Moutou. On commis à 50 ans, on allait entre la jeunesse hein, et la vieillesse. Alors, on s'allait pose, on réfléchir. Na vie dengue au mené à l'âge de 50 ans, on s'allait sans jubilé à maman Mouilou, tout ça là enfin, le jubilé, et ça même biblique, hein? Ça même biblique, période à 50 ans. Mais 100 ans, pour nous limbola, malamu, voilà, et pas y Nzambe a kataki via Moutou, na 100. Alors, partout dans le monde entier, ce qu'on t'a bien, tous les 100 ans, on célèbre un événement. Chaque fois, l'Ikambo et Salami et 100 ans, il faut célébrer. C'est dans la nature humaine. Et Nzambe pe alingeli yango ndenge wana. Pona nini? Biso na lingomba na biso
événement mingi eleki na Première Guerre mondiale. Événement lingomba mingi eleki na Première Guerre mondiale. Na 1918, tant que papa Diangenda azali ko botama, a botami kaka rencontre na nkolo yiso na papa Simon Kimbangu ebandi. Masolo na bango siko ebandi. Kembo makamba yokana ki wuta kuna na likolo ebanda papa Simon Kimbangu zo musana ye. Papa Simon Kimbangu tebili solo akimaki pour un premier temps na Léopoldville. Simana ngo vu makambo ya monaki azongaki na nkamba. Musale bandaki. Et en 1918 wana tango papa Diangenda abotami nkolo isa bano kuta na papa Simon Kimbangu bitumba oyo ba papa bakitaki na ngona se bitumba nde silaki oyo bandaki na l'an 1914 tango papa Kulutu abotami. Et il faut noter que na 1916 papa de ngona zali ko botama bitumba eyaki makasi koleka. Sur le plan spirituel maintenant, sur le plan spirituel, 100 ans plus tard, 1916, bitumba et makasi, hein? Bitumba et makasi, 2016. C'est normal que, tant que tu commis 100 ans plus tard, tu commis d'abord en 2014, processus, il y a guerre spirituelle et bandit. 2014, processus de guerre spirituelle et bandit. Parce que en 2014 et en 1914, il y a une guerre matérielle. Bitumba ya mokili, batuko bomana. Siko 2014, Papa Kulutu, centenaire à Papa Kulutu, la guerre spirituelle est s'intensifiée. Et s'intensifiée dans Katalingo. 2014 ozoka. Papa Simogimanga na lobi, to fêté ba papa na biso bazali ko sepela. Ba centenaire bango e Salema. Parce que Nzambe ba sepeli sekaye même soko na nzoto boza na biso te mais na mulimo foto sepeli saye. To laksa bonne na bango na kata mokili. Pona nini kanda ya Nzambe ezali ko kita. 1916 tant papa Mbanza azali ko botama bitumba ekumaki makasi ya mokili. Et 2016 sur le plan spirituel bitumba pe eye makasi. Tant que tozali ko mona ba makambo yo nyonso ali ko sala mission, tozali ko funda mazali ko fingama na makambo nyonso bazali ko bunisa contre papa Simon Kimbangu ngani tala ba catastrophe matata koswana kufinga kuchola bitumba contre Nkamba Nouvelle Jérusalem 2016. Lelo yo au point que 2016 parce que bitumba nezali kaka te bato extérieur contre bato na biso bazana kate na biso moki bana ndako tozali ko participer négativement na bitumba na contre papa Simon Kimbangu ngani. Musée qui était prévu en 2016 et salamité. Et ça bitumba. Et ça bitumba. 100 ans plus tard, donc la guerre s'est intensifiée au point que il fallait tout faire pour le musée et ça l'a bloqué salamité. Et s'il a quitté. Papa Pessibi sous sursis. Toké Nangoti en 2018. Tata ma maman, Toké en 2018. Papa Lingaki que 22 mars 2018, musée et élément. Toko kisali kamwana botongi yelo selemi ba papa bazolika likabona bango. Et salamité. En 1918, papa Diangenda natangwa ye bitumba oyo ya mokili fo sila et silaki. Elikia, enfin analyse oyanga en tant que pauvre pasteur mundimi. Et que 2018 ils allaient normalement bitumba oya molimo Nzambe asil sabisango 100 ans plus tard. Voilà ba corollaire nga nazali ko sala. 100 ans plus tard bitumba oya molimo bazali ko finga lingo bazali ko chola et ça atteint un paroxysme inaposi, c'est-à-dire que comme il y a sika moko donc ya makasi. Sikoyo il faut rechute et salema. Satana azala vaincu. Azala vaincu. 2018 yangoy. Yango na sikoyo papa Simon Kimbangu ngani azako loba na biso nini mabondeli
mabondeli ba réunion mabe ezali ko continuer ko salama ba réunion mabe ezali ko continuer ko salama mais ba réunion ngo banani bazo sala ngo tango zo mona biloko nyonso to bazo ko tosa izo mona lelo c'est ça et rien d'autre lelo soko lobika omeko défendre kaka lingomba ki mangise proprement avec engagement avec fidélité okoma ennemi à bato et mawa mingi parfois ba nemi sont des ennemis de l'intérieur kati na biso bana papa c'est moi qui mangengani c'est là où c'est triste voyez mais faisons très très attention alors voilà papa c'est moi qui mangengani en pleine année du centenaire à papa Diangena Kuntima a bengisi le Kutakano. Ok? Asilisi fête le 22 mars. Et l'équité, to kotina 6 avril a bengisi a salisi le Kutakano. Le Kutakano on pona nini pona ko affiner mi beko. Na uta lobano tout à l'heure que kaka na masolo papa Diangenda, nous serons forcés tozonga na makambo tozali ko vivre mokomalilo parce que c'est papa Diangenda qui a laissé ça, qui a imprimé ça, qui a fait ça. Ndeko na ngai. Makambo tozo vivre. Mais justement, tukolobila centenaire papa Diangenda na makambo nini? Bon papa Diangenda zalaki bona na molimo, c'est qu'il nous a comment il a préparé cette église. Et loko nini ezali ko mona lelo oh papa Diangenda alobela kibiso. C'est ça que nous devons dire aujourd'hui. Papa Simon Kimangangani a salisi le Kutakano aussitôt après centenaire. C'est fort, hein? Dernier le Kutakano de grande envergure. Dernier le Kutakano de grande envergure. Bon, monsieur Salamaki en 2016. Pour une disposition pratique sur le plan administratif. Mais où est Kangi Mibeko, à part, notamment contre les bateaux 26, hein? Je le dis bien, où est Kangi Mibeko, vraiment plus directement contre les bateaux 26, il y a 2002 avec les résolutions, na Oyo, il y a 2018. Parce que il y a 2016, c'est dans le cadre du travail, administration à Lingomba. Mais il y a 2002, il y a 2018, c'est directement axé sur le comportement de Bandegona 26. Donc c'est très très significatif. Mais pour nini à Saliam, tu ratisser 22 mars, na tinete musée ici là. A Talina Bunzame a lui non, il y a un problème. Il faut cibler ce problème là. Mibeko kamatami, papa komi ko fingama. Tolobi papa Simon ki mango kiangani ye kaka wana papa Diangena Kuntima. Batata ba mama. Tozali ko lobake papa Simon qui manque un année, yé papa Simon qui manque liputa, yé papa Diangena Kuntima. Ce n'est pas de la blague, hein? Oyo, ils allaient règlement intérieur de l'église Kimangis. Règlement intérieur de l'église Kimangis. Ce que vous allez qu'on l'accepte, mikanda nyonso parce que bandi minabiso mingi, bakuti lingomba sima, baebi na bango les textes qui régissent l'église té. Baebi angote. Ils allaient pas si. Naba ou peut-être baza ko finga ba yebi na nan batanga ta règlement intérieur de l'église qui mangi c'était statut batanga ta statut ba yebi makamuni neza na kati. C'est pourquoi la fois dernière dans l'accès bino statut amabe ou salamaki nangola nous avons notre statut où le chef spirituel est souverain, il a un pouvoir illimité, discrétionnaire et seul, il n'a pas des adjoints, il ne partage le pouvoir à aucune autre personne. Na yangwana batata ba maman papa Simon qui mongi ngani azali ko landa batambe batata na ye na année où il y a centenaire papa Diangena Kuntima, nous avons le devoir de vous montrer tout ce que papa Diangena Kuntima a laissé oyo papa Simon qui mongi ngani azali ko landa ta texte oyo to kotisa ngona règlement intérieur de l'église qui mongi texte ngoza nini nzengolo amambu maluku takanu loi nene lukeleku nkamba yelu selemi mudate ya le 25 décembre yeku le 31 décembre 1961 nzengolo amambu to traduire en français nzengolo amambu ça signifie résolution signée par signature yango soki boko monango
Nkamba Yelu Selemi le 2 janvier 1962 tata Mfuma Longo diangenda kuntima Joseph na caché tango na signature na ye na ki Congo texte original texte yango pour votre information to tchango to annexango na lingomba annexango na règlement intérieur. Est-ce que les gens connaissent ce texte? Bon, maintenant, qu'est-ce qui est dit dans ce texte? Article 13. Muntu buka vaiki di mubundu ovo pasteur nlongi cielo kalendi diaka vutuka mukimbuta kianiko kanti okitukudikaka omunkuikizi kuna mvutukulandi sikatoma talwa diaka kadilukiandi. Je vais vous traduire ça en français, puisque traduction française des alliés on a 4. Article 13. Résolution de l'Assemblée générale tenue en Kamba, Jérusalem, du 25 au 31 décembre 1961. Un chrétien qui aura quitté l'église, qu'il soit pasteur, diacre, catéchiste, etc., s'il revient, il ne pourra pas reprendre son grade et réoccuper les fonctions antérieures. Mais il devient un simple chrétien, il devra être suivi afin de juger de son comportement. Otali batata ba maman, bongo ba o nyonso ba na modèle wana. Non seulement ba zonga te batala comporter na bango dire ngomba ko pesa bango, ba boy en plus bazali ko finga, bazali ko tchola, bazali ko critiquer. Mais quelqu'un qui veut être réintégré, la moindre des choses c'est le respect, l'obéissance, la soumission. Na mobeko yo lingomba akati. Mais vous allez ko s'entêter, vous allez ko finga, mais ils allez akate. Lingomba c'est quoi ça la nini? On finit par prendre une décision extrême. Oyo texte en 1961, oyo papa Simon Kimbanki ngani bazali ko fingela ye. En ce moment-là, on a quand juré papa Diangenda. Na bonzoto. Papa Simon Kimbangu Kiangani. Comme étant lui papa Diangenda kongilima, abimisi biso texte ango. Application. Yesu kazali ko appliquer ango. Batata ba maman. Na France awa dans les années 1980 et quelques jusque dans les années 90, projet pour ça la bibliothèque tout ça nango awa. Papa Diangenda ye ba mbuta na tango wana ba posaki question à papa Diangenda. Parce que centenaire papa Diangenda, solo papa Diangenda. Papa biso na France donc tout ça la bibliothèque. Mais ba mikanda nyonso eza na kati tosombaka ba mindele ba komana ba mususu makambo eza na kati zaka correct te. Makamukutu pe mususu eza nango ya ko discréditer biso ya ko finga même biso. Sikoto sa ndenge nini biso ba kimangi to na mikanda oya biso te. Lelo ba tata ba maman yoki mangiste moi intelligence nzama pesio meka ko koma mo article publié ça la conférence comme ko finga. Mais yoka papa dengue na lobby. Bokoma faites des recherches. Et ensuite, à l'objet d'absorbé. Bozo mikanda nyonso. Na oye ba finga kabino, na oba chola kabino, na oya biso moko. Nyonso eza na bibliothèque na biso. Kuna na liboso. Nzambe akusala makambo na ye, batu bakoyeba vérité zalaki wapi. Yango na batata ba mama, biso na ba lukuta no sezali ko bima. Biso pe na kate ba lukuta na bango na tozoko nia kusala musala. Na liboso tokoyeba vérité ezali wapi. Alors na bibliothèque wana papa Diangenda azalaki na ba collaborateur no bazali kosala musala plus près de lui. Ba pesa ki so document oyo. Séminaire un vieux document. Bibliothèque Kimbangiste de France. Wana église Kimbangiste bibliothèque. Papa Banzuzi a géraka bibliothèque ango. Ngande kuna binu na géraka bibliothèque ango. Papa Ndol Siasia, à un certain moment, j'ai la bibliothèque en haut. Bon, je ne sais pas aujourd'hui les ouvrages politiques à la Soukeza, côté Nini, ça je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a na RDC. Parmi les ouvrages, il y a déjà pour tout démarrer la bibliothèque, il y avait ce document.
document ngo nini séminaire de recyclage pour pasteurs organisé par son éminence Diangenda Kuntima, chef suprême de l'église kimbangiste. Séminaire yango esangisaki banganga nzambe nyonso. Mais ntango wana banganga nzambe bazalaki te papa révérend. Papa en France. Non, kuna na mboka awate, esalamaki awate. Ah, bibliothèque na mboka kuna. Voilà, oyo papa memilaki soka document awa. Ah oui. Pona nani asalaki. Alors document ngo mutu asalaki nani chargé asala synthèse makambo nyonso papa apesaki cours na ba pasteur kuna izalaki révérend pasteur Vumi Wanzambi. Pour vous dire la vérité, n'habitez pas révérend pasteur Vumi Wanzambi na moya lelo soka za côté na biso, super que na côté 26 il est encore en vie, ça je ne sais pas vous dire. Mais kombo yango révérend pasteur Vumi Wanzambi ndo salaki rapport nyonso yo na séminaire papa salisaki, papa dengena côté ma salisaki. Alors, na kati ya séminaire yango, ce qui est très important de comprendre, papa Diangena Kuntima, na chapitre 2, à Lobi Boye, pour sa survie, la survie, il y a l'église qui manque. Pour sa survie, l'église qui manque se gardera contre les maux ci-après. C'est-à-dire que pour l'ingomba oyo ekufate, l'ingomba église qui manque, asala makasi apekisa mabe oyo. Mot, c'est-à-dire M-A-U-X. Les mots. Mabe. Mabe oyo, bo sala makasi bo pekisa yango ekota na kati na lingomba te. A citer yango, a expliquer yango. Mabe yango nini? Batata ba bo comprendre. Ezali abele na ko limbola nyonso on etikali na ko dingala ka oyo, o eza essentiel etali contexte ya lingomba na moya lelo. Parce que papa Pameli 1, idolâtrie. Na kati ya idolâtrie wana kindoki ezali magie ezali makambo ebele za na kati ya idolâtrie wana. A Pameli yango. Wana penza ya liboso. Ya mibale les communautés. Donc lingomba kimbangisa kana ba communauté te. Soki tu uzali bani usala ba communauté na kati ya église kimbangiste, tu uzali ko boma lingomba. Ayeko lobisa makambo ya racisme, papa dengenda te ya kimingi. Racisme. Lelo na kati ya lingomba, tu uzali ko banaliser makambo ya tribalisme. Ah ye mukongo, ye muluba, ye kutu. C'est dangereux. Papa dengenda pamelian. Et papa c'est moi qui mangengane azali ko pamela biloko wana. Xénophobie. Tata maman, ngana zayo kene ba conférence internationale quand on parle de la paix, on embrasse tous ces sujets-là. Yo qui mangis, qu'est-ce que tu dis l'enseignement qui mangue sur la xénophobie? Est-ce que qu'est-ce que ça veut dire xénophobie? C'est d'abord ça. Mais tout ça dans le monde au 21e siècle, pas tout ça parce que tout na biso mituna yo nanga qui mangiste. Tu vois? La proxénétisme, la drogue, toutes ces choses-là, en Afrique du Sud, parmi entre autres sujets, la drogue dans la société humaine. Yo, Moussali Nzambe, qu'est-ce que votre église dit concernant la drogue? Papa Diangenda nous a tracé beaucoup de choses sur le chemin. Sur la xénophobie, sur le tribalisme. Aeko lobela makambo ya schisme. Il y a une tentative de banditer dans le monde de schisme. Schisme, c'est quoi? Papa Mfumalonga lobby. Le schisme consiste à soustraire les adeptes de l'église officielle. Aux adeptes, bandimi battu l'église officielle, au soustraire bango bendi bango quelque part. Au komisi bango ya yo. Le schisme, papa Diangé n'a pas mis la kian. Tu vois? Consiste à soustraire les adeptes de l'église officielle pour en fonder une communauté à part. Les lots 26, c'est la communauté à part. Ce n'est pas du schisme, ça. Papa, c'est moi qui m'a dit que on doit attaquer. Bon, papa, c'est tout un séminaire sur ça. Bino batazo finga sko bo finga papa Diangé. Le schisme, donc, c'est la communauté à part. Alors, c'est une pratique radicalement nuisible vis-à-vis de l'unité du Christ. Yoka, papa Diangé Nakodi. Nuisible vis-à-vis de l'unité du Christ. Schisme. Obalingba provient de Katalingomba. Oelandi. Dissidence. Pourquoi dissident? Bisang to sali point de presse to lobi comme dissidence qu'on a kati. Mon bako bazui mo yango wapi tout ça. Et outi wapi dissident. Papa Diangé n'a parlé à dissidence.
sur le texte ici. J'ai l'obligé que je veux mettre parce que j'ai une documentation pour défendre l'église. Voilà, tout simplement. La dissidence. Dissidence, elle est une mauvaise pratique aussi, car c'est une division systématique qui, à travers l'église, il prend un nombre d'adeptes qu'il va rendre hérétique. Donc, aussi, hérétique. C'est de l'hérésie. Botala binomoko ba image bolimbi sangai yangola. Batu ndenge bazo rouler na se. Hein? Nzambiame, tout ça. Ça c'est de l'hérésie. C'est vraiment de l'hérésie. Nyonso wana eyaka na dissidence. Na ko sauter mususu. Papa condamné la simonie, nespotisme, a condamné la course au pouvoir. Course au pouvoir, il est un acte de l'ange maudit. Course au pouvoir. Il est un acte de l'ange maudit qui préférait la place de Jésus ou du moins celle du Saint-Esprit. Course au pouvoir. Papa Diengé na kontima. A pas mêlé course au pouvoir parce que les acte, il y a ange maudit. A lula ki sika ya nkolo yisu, a lula ki sika ya tata mulimo santo. Lelo bazali ko lula sika tata mulimo santo te. C'est que où est ma faute à moi quand je sors de texte écrit par papa Diengé na kontima. Papa lobi la cupidité ko yiba mbongo na lingomba na leki. La soif de la place de son éminence. Pour ça, il y a besoin de place à son éminence. Il est de même que la course au pouvoir. Tous ceux qui aspirent à atteindre la place suprême de l'église kimbangiste s'exposent devant un danger très sérieux. Tous ceux qui aspirent à atteindre la place suprême de l'église kimbangiste s'exposent devant un danger sérieux. Batata ba maman, on nous se tigali, ko dominer bandingate, ko exploiter bandingate, ko rechercher ba intérêt charnel te, libération de mœurs, papa te yaki biso biloko nyonswana. Au moni na contexte tozali batata ba maman, papa simo kimbangi pa ko niata o sali batu pasi. Et pourtant, le roi tozana biso informé te. Tozo kanza papa simo kimbangi na zoko inventé makambo, nzoka nda zo la na makambo. Oyo batatane batika. Azali ko sakolango tous les mardis de jeûne. Il y a 5 mois de nkamba. Oyo papa Diangenda atikala ko tika ndenge lingomba ko tambola. Voilà batata ba maman. Na tango tozali ko fêter centenaire de papa Diangenda, nous avons le devoir de vous sortir petit à petit. Oyo papa Diangenda kuntima asali kati na biso. Makambo ezali belé, on fait faire des nuits. Ngai mo kate hein. Papa Lambert ayiba mo makamwa mingi. Pasteur XY bayiba makamwa mingi, bino pa ndi boyebi makamwa mingi, soko tia tiango ensemble des tonnes et des livres et des heures de débat. Ya masolo. Yangwana nazali ko synthétiser ko zo makambo essentiel. Nazali ko tiango na contexte actuel masolo na biso. Quel est le rôle, qu'est-ce que papa Diangenda a fait pour que tout le monde ait solo makambo zali ko vivre na tango yo. Papa Diangenda a bongisaki déjà ba danger, a monaki déjà ba danger nyonso wana ezali ko ya. Voilà papa Lambert. Introduction na sali na kolimbola centenaire na ko acté makambo minene o papa Diangenda salaki na biso na tina 100 ans na ye ya mbotama na ye na mbu ya 2018. Merci Papa Révérend Nakanisa, merci Bandeko Balandi Radio Télévision Kimbangiste, tozali ko continuer na kati na émission na biso. Papa Révérend Motuna mosusu pateli masolo otonitoloba likambo nini ya motuya oyo oyo papa Simon Kimbangu kiangani asaleli biso ou alobeli biso, mais yo au retenir nini pona mobu oyo ya 2018 oyo bengami centenaire ya papa Diangenda kuntima. Makambo za ebele hein, parce que tous les jours papa Simon Kimbangu kiangani nous livre des messages. Soit na Tongo, soit na Poko. OK? Et tous les mardis de la semaine,
Papa Simon Kimbangi nous livre des messages. Et tous les dimanches, Papa Simon Kimbangi nous livre des messages. Pour te synthétiser, tout le oyeleki, ezali moi passé. Mais tout l'andelanguna contexte ya préparation spirituelle azali ko pesa biso. Yokanga makamona retenir hein yango yo. Ngana retenaka des choses simplement matérialité. Alobi na biso boye hein. Na mabone le na bino bocha makambo so na tanyo na zaki 7. Bosenga bolingo. Bosenga bolingo, bozala na bana ya bolingo. C'est fondamental. Hein? Biso, si on veut traiter les affaires de Dieu, tu as un compliqué. Bon, richesse, construction, tout ça, c'est les choses qu'on voit. Matériel. Mais les camboya moutou, ya zali kopé sa biso ya moulimo, souvent c'est négligeable. Or moi, je me fonde d'abord sur ça. Papa alinga lo balikamo moutou ya likambwana. Alobi bosenga nzamba zong sila bino bolingo makasi. C'est avec l'amour en 1956 ba koko na biso balonga ki indépendance. Otali. Ayeko lo na biso susu bosenga bozui. Bosenga bozui. Alobi te ke bosenga richesse, bonginda, bon voix mate. Bosenga bozui le minimum nécessaire pour te tongela lingomba na ye. Otali. Asila ko la kabiso te yo ki mangiste okufa jamais nzala. Tant que vous allez au Sahel. Aeko yebisa biso susu bosenga indépendance spirituelle. C'est-à-dire que tout ça n'est okangama. Tout ça n'est okangama. Ezali ka mutuya. Aeko lobena biso susu bosenga nzamba longola bino makambo lukuta na monoko. Bosenga nzambe alongola bino makambo ya lukuta na monoko. Papa Lambert. Ozomona ngabzo vivre en lukuta. O bazolo bango. Batu pe basondima lukuta. Tu vois? Batu basondima. Mais papa lobi nzamba mona kamusikate. Bosenga na nzambe alongola bino lukuta. Tala, mbala mususu d'après masolonga na yoka ki embo. Zela na silisa. Continue. Ayeko senga susu, alobina susu. Bosenga ete nzambe, volonté nzambe salema. To senga volonté nzambe, o nzambe akana ko sala kati na biso yango ne salema. Enfin koloba, bosenga oyo Satan azali ko kana ezongla ye moko na batu na ye. Otali. Alors, par rapport à mensonge, le kuta mbala mususu ye papa, tata mokonja bule, tata moli musantu, atuni bambuta. Nenge bozali awa. Na muyibi, na ndoki, na muta lukuta, qui est le plus dangereux? Na muyibi, na ndoki, na muta lukuta, qui est le plus dangereux? Ah, en tout cas, à première vue, mutino sa kolobaka ndoki. Donc, ndoki ali akabatu. Mais muta lukuta ne muta yebima. Muta lukuta ne yekobima. Le plus dangereux de mutuya lukuta. Pour papa expliquer que ndoki, même si on a lié yo, soko zana nzambe na yo zapena après akokolia yo te. Mais muta lukuta soka bambio likambo. Et quoi tendre yo. Et lukuta e bomisi bate bele papa lobi depuis que le monde lukuta batu ninite et memisi. Satan abandaki na nina lukuta te. Ah yo mama Eva dit talal nzamba zokosa na ye bambi lukuto esengeli et même biso apina liwa. Combien de gens sont morts? Donc batata mama pona ngai j'ai retenu moi je retiens d'abord les enseignements. Bon, les autres aspects maintenant il y a ko préparer biso na makama mutuya tosilisa musée Kinkulu ezakuna. Makambo abengisili comité mixte Angola bas fleuve Yangwana. Otali. Pona le 2 juillet au Yotoleka. Fête maman Kinzembo, maman Kimbavita, abengisi comité mixte Angola bas fleuve. Bakimbangi se biso na poto. Est-ce que tu yebi que comité mixte Angola bas fleuve ezalaka?
tozoyoka makambo kaka peut-être tozomona ngo lokola sika. Ça voudrait dire quoi? Papa alimbolaki la fois dernière. Alimbolaki yango ndenge na nkulu mbimbi na babele ya kala bapalanganaki ntango nzambe asilikaki balingi basia défi na nzambe basala tour bakende komona pa nzambe avandaka nzambe apanzi bango baminoko ebotami bapalangani bato ya liboso babendanaki bayombokaki bandeko na biso yombe otali. Donc il y a une histoire na tour de Babel. Na tour de Babel. Donc oyo aliboso babimaki wana ndamo liboko na babimaki baki kosala nani na bango ba ye côté ya bas fleuve, c'était bandeko so yombe bakutaki ndekuna. Bon donc bazali pe na makumba bandeko na biso bayombe pona nini bango bazana oyo nzambe atiaki kati na bango pona nini ezonga na sika na ngona kulumbimbi na ngola pe bango bautaki. Hôtel. Alors, comité mixte bas-fleuve. Pesameli Mukumba ya kotonga restaurant munene. Je crois qu'il y a tadi, je crois si je ne me trompe pas. Il faut tonga restaurant pour les sabato. Papa, par rapport à ça, azali ko préparer nde sikoyo biloko nini ekokota na musée na ye. Abengisi bankole baya pona nini ndenge esalamaki na conférence internationale avec ba grand professeur baya ko pesa biso maboko feu papa Bobé amonaki pasi atambolaki mingi na likolo na province orientale notamment tina bakongo partout akendeki pona ko luka ba archive o esalisaki biso na conférence internationale. C'est la même démarche papa zali ko sala lelo. Pour nini ete tango to koma na musée biloko nyonso ça déjà prêt a bengisi bankole parce bankole na ba famille na bango bazana ba ancien oyo ba bomba peut-être quelque chose ezala quelque chose de matériel ou immatériel ba bomba ba memela papa comme ça papa ameka déjà abaka déjà ko bongisa biloko nyonso ekota na kati na musée batata ba maman ngana yo tozali awa na Europe. Que faisons-nous par rapport à ça? Tovandi. Or, ce que tu as dit, vous savez, j'ai parlé de Papa Fouti tout à l'heure, Moutabatou. Vous voyez ce qu'il a fait en 2016, quand tu as dit sa ouverture, inauguration à musée Simon Kimbango en 2016, le 25 mai. Tatango a accueilli un musée. Musée oh ils ont un combat Chirac et Lelo musée enfin comme Bossani un musée pas musée de l'homme un musée à Paris toke kuna ngana ye po toke ndeko senga audience na directeur à musée wana ba yambi biso par une dame to lakisi plan ya musée Simon Kimbango. Voilà, musée de Quai Branly. Donc il y a un musée de Quai Branly. Donc Koutani, na collaboratrice et directeur général. Ayambi biso, to pesi li solo ya musée Simon Kimbango yo fonga na Kamba Nouvelle-Jérusalem na Congo na République démocratique du Congo. Ba éviter. To pesi en tout cas to lingi les grands musées du monde. Mokolo inauguration ko salama boya ko l'accès longi ko sala isengo mingi pona biso église kimangista démarche wana tata Fouti auto zoki na ba conférence muda saki démarche wana ngai na kendeki na ye ba yambi biso to pesi ba sepela ki mingi malheureusement to ko senga invitation te parce que tu as ko surveiller nano soki musée ko sila. Ce n'est pas correct. Il faut que le ministre de la Culture, l'autorisation minene, afin de se déplacer dans le Namboka Nabiso. Ngai moko na longoli makolo, na kei na musée de Tervuren, na Belgique. Na musée de Tervuren, en 2016. Je me suis fait accompagner avec Papa Francis Lobolo parce qu'il faut quelqu'un ait un véhicule à Memangai dans le musée de Tervuren.
J'ai rencontré le directeur général du musée de Turiferen. Biso luka kaka ba professeur extérieur ba salisa biso ba muta ba sala musala munene pona biso. Professeur Sabakino, professeur Eliki Mbokolo ba sali ko sala musala munene pona biso. Et ngana yo bana papa Simon Kimbangu ngani bana ndako. Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de faire quelque chose? Je suis allé, j'ai rencontré le directeur général du musée Terriviren en Belgique. Discrètement, ni vu ni connu. J'ai pas besoin de faire de la publicité. J'ai pas besoin de faire de la publicité. Na ke na kutai na ye. Na expliquer ma cabine sur le musée Simon Kimbangu. À Sepeli. Ah bien, en tout cas, lui, il était prêt à venir. À moins que le gouvernement, ministère na ye, pour raison XY, en ce moment, il y a un délégué Moussous. Mais il était prêt à venir. Batata ba maman. Place banankole bazwa musala wana ya kusangisa biloko ko pesa papa Simon Kimbangu ngani. Bon ngana yo suko na poto. Musana biso nini? Qu'est-ce que nous est-ce que yo kanti biloko ekota na musée Simon Kimbangu a na poto zaide? Ça se trouve ici en France. Ça se trouve en Suisse. Ça se trouve à Londres. Ça se trouve en Belgique. Tout vendu. On attend, aucune initiative, on ne sait rien faire. Tout l'andana biso kaka ba masenginia makambo yo ya kufinga na batata ba maman. Tala makamo minene moi que je retiens au papa Simon Kimbangu ngani azali ko saila biso na année ya centenaire da papa diangena. Entre autres bien entendu ba sujet za nango mingi papa Lambert pona lia bino tangute. Merci à solo bana pa Simon Kimbangu tozali ko kende sikoyo na suka émission na biso mais toko ko kende ngona te malamu to senga na bande ko so bali na sima batela biso loyembo oyo ndenge na ko répéta kango papa révérend banzembo na biso ko zala ka inspiré et ko zala ka vraiment banzembo moko te ke composé ya ngwa to ko tia nzembo oyo ba Angelou ya likolo oyo papa Simon Kimbangu apesi na ba Angelou ya likolo ba kitisi biso na se ndenge to ko monaka moto mwindu un kimbangiste tina mokola leto to ko comprendre te papa bazala ki banani yango to na ko mona na kati na ba Angelou na kati nda kwa nzambe baza ko finga biso papa bazo ko lobana biso ke moto mwindo dali zoba batazo kansake ba nzembo tozo ko yemba tozo ko lobana batu mwindo yo mususu or ke banzembo wana bazo ko te yango biso na kati nda kwa nzambe okomona jiteke azali ko yemba bozali bazoba moyindo sosola nzambe na yo Kimbangu biso tozoko kanisa bazoko yembela batu mususu orke biso moko na katanda kwa nzambe oyo tovandi tozoyoka ke bozali bazoba tala ba Angelou kanda ya ndengo bazaki nango pa révérend batali ko finga biso na katanda kwa nzambe yo muindo motlo fundu ya pamba tika kotia tembo Kimbangu azali nzambe na yo biso tozoko kanisa kaka ke tozo yemba ngo pona bataliban batu mususu or que ba Angelou wana bazo yembela ngo biso na katanda kwa nzambe nous d'abord bazo ko mona biso comment batu yo peuple ba kokoza la bazoba ndenge nini boye ba sengli biso na psaume 33 12 esengo na liboto ba kozala kana nzambe katina bango mais biso tozo ko comprendre te tala lelo un kimbangiste akamati mondeko na ye un kimbangiste abengami mwana papa Simon Kimbangu yango nga na lobaki boye na bana pa Simon Kimbangu kiangani soki eta muta fingi papa même ata bandeko na biso libota e santu to pesa bango respect ata tozo ko yoka ke ono ba nini na ba Facebook na ba YouTube baza ko tangu sa iloko wana to sepela kana ngote na kachuma lobate oui papa révérend. Moi je ne supporterai jamais qu'on injurie les enfants de papa biso tangu tozo ko défendre papa Simon Kimbangu ngani, c'est vrai que certains parmi eux croient qu'on est contre eux, on les injurie. Non, pas du tout. On ne supportera jamais qu'on les injurie. D'abord, si ils sont sincères aussi, hein, biswa mususu, moi bo yambi oto yamba bango, maso les a belé. Mais si aujourd'hui on doit nous stigmatiser, bon, ça là. Mais nous on n'est pas là. Mais je me dis toujours, quelque part, l'histoire nous jugera. Quelque part, dans un coin de leur cœur, baby que non, mais le coup là, le yingue ya batu, moi je vais accepter en réalité. Je vais dire une chose. On a ok, ça peut-être que ça là,
likambo suka par rapport à dossier wana. Mose apesamelaki musala abimisa bana Israël na Egypte, OK? Et comment ki na ngala sikoyo Mose atiki bana Israël quelque part akende kozwa na Nzambe. Akende ki awumelaki. Likambo nini elekaki? Bana Israël bakomo ko bude poni ni pasi elekaki mingi. Koyima pasi eleki mingi. Basalaki nini? Babengi Aaron yazalaki nani? Aaron azalaki neko ya Mose. Di Aaron tala. Yu pusaka makila dete. Pusaka makila ya Aaron ya Moïse. Di asa aventurier tala passe zo Moïse biso. Akene na d'abord asa rien. Di kamatali kamango pe biso to zala na sima na yo. Aaron pouvoir avec pour ça pouvoir. Amoni kazaki ndeko ya Mose. Alandi teli nkangu sima na ya lubi andimi. Basali vodor. Aaron alubi ba mama bo pesa nga ba mayaka na bino ba bizu na bino to tutango to salango vodor. Ndeko ya nani ya Mose. Otali lelo batata na ngai ba mama na ngai bana ba papa. Bandimi oyo bazali ko kembe la bino kuna. Moi je crains que ba komi sabino Aaron. Point lini bozaka ka bandeko papa simoki mango bino pour ça na pouvoir. Bino pe bondimi. Mais papa Diangena na texte ya séminaire na utiko tanga oyo bakolula ka sikaya chef suprême de l'église kimangiste un danger les guette. Papa Lambert na habité sokozana lika mususu na tikelo maloba. Merci papa révérend na kanisa ndenge tozali kaka pona kolendisa bana papa Simoki Mbangu mais touti komona sikoyo na fête ya le 8 juillet oyo tozali ko sepela 26 ans uta papa Diangenda uti kotika biso tina mukolelo papa Simoki Mbangu kianga na liko continuer pe côté ya biso mais likanisi likamoni no kokoloba na biso pona fête oyo tozali ko kende ya le 8 juillet nini oyo koki koloba na bana pa Simoki Mbangu po ito bakwa kozala bakwa kolendisama na makambo no tozali koya na mokola lelo. Non, je crois que ngana zana kama koloba te to koloba plutôt oyo papa Simoki Mbangu ngani azali ko senga biso azali ko tinda biso. Yango nazali ko rappeler awa. Oui. Tu vois, tozala bana ya bolingo. Unité. Vraiment je le dis avec émotion hein. Ceux qui te tongi unité avec sincérité, foi derrière papa Simoki Mbangu ngani tokobunga tokomona pasi. Otali lelo yo makambo ko simba te mise zali ko sila te bali mbongo kutonga nkamba ko sala boye tout ça oyibi ndenge ko sukela biso hein tozali ko teka papa Simoki Mbangu ngani ndenge ka tozoko funda na biso tozali ko teka nde papa Simoki Mbangu ngani tozali ko yeba teke toko teka yite ya Nzambe tala lisolo moko bapesa nga na papa Elebe yango papa Elebe apesa ka biso na papa Elebe jour moko na centre azalo bango lokola koseka tata moko ezaki ntubela te parce que ntubela balobaka ngo te ezalaki publiquement aye kosakola makambo amonaki publiquement c'est comme biso un jour na soirée spirituelle na 1992-93 comme ça donc na soirée na Vincennes tata moko kimbangiste célibataire azonga na ndako na ye so ko bina soir azui malanga musangane ya bière atina mesa azoboke na ye azomela siko jour ango atie mulanga ya bière na mesa ye moko na kata ndako na ye un kimbangiste afongoli télé azui vera meli na l'air moko boye chaîne oyo atiaki soki antenne de soki nini soki chaîne atiaki bo pa elonga papa Diangenda elongi ya papa Diangenda kuntima tata wana ayaki kotubela te mais kosala témoignage en plein soirée topesi maloba en plein soirée topesi maloba abi batata la makamana papa Diangenda bimi na écran télévision lui mwana na ngai
soko meki soko simba ver wana pa ya yo esili pa alengi akanga ndako mbangu ayaka soirée te aye aye ko témoigner. Alors qu'est-ce que j'avais dire makama papa leba ibisaki biso tata moko papa de ngenda kufi atiki biso abaye akosaki biso vraiment komisi alobaya komisa biso aboude tout ça ndeki tozali ko sala lelo na papa simoki makianga ni non ne pas dire azo senga mbongo mingi sala boyete tozali ko boude. Alors tata wana tanga moni papa de ngenda akena ye ki mondime ko ya kate ekweyi asali nini akepa nganga ayeluka succès panganga po nini alobi na ngoma ki mangisi donc azwina eloka luka kite donc bomengo ezate akepa nganga sali ba makamwa salaki ye nasuka nganga sengi ye apese mutu non nga naza suna parente papa bazaka sute tout ça ata noko azate noko nakozana noko moko anatika na ye tata ngwa saka sali jenini abibo lokola pe ayina ki papa dengena makasi azwi foto papa dengena ko pesa panganga otali azwi foto papa dengenda akiko pesa panganga lelo biso noko na ye noko na ye wana po akufa nganga balia papa dengena na nganga biso makam to ngo sa papa simoki bangenga ni yango wana po ni to baye to zo teka ye anu trahissa nous-mêmes otali tata wana donc espérer donc bakolia papa dengenda kundimana nganga mbo kende na yo na tie obongisa makambo tata ona zonga mukolo nganga bagina zonga akuzwa biloko na ye ako ndenge ni makambo mais yo photo tikela inga nokono wana za teti asa muti makasi aso kozwa mate isali koma makambo mais papa elebi apesi biso sora donc mutu yango aeko alobi kote ona ke no tubela aeko lo bango publiquement ngaba ndeko na bino donc na bayaki papa dangena metal makambo na moni aza mutu te na bi kote makambo siko na kendo lobelango na bi so akomaki na nkambo papa mfambanza la suite je ne sais pas mais izali solo donc to tika na biso koteka papa simoki manki ngani koteka c'est-à-dire même entre nous quand nous faisons ce que nous sommes en train de faire biso na biso ko beta na ko finga na ko tchola na ko bunda na ponini poto freiner kaka papa simoki manki ngani tala ekusukela biso mabe azali nzambe molimo santo. Voilà papa Lambert. Merci à solo bandeko balani radio télévision Kimbangisi bana pasimo Kimbangu to komi na suka ya émission na biso ndenge tolobaki ke pona nzembo to komi na suka tongaki to senga nzembo oyo ke masanga oyo ba meli elangwisi donc esila kate balangwe me bana bozonga na ko bonzembo bana bakotila bisongo na suka kasi to suki na émission na biso papa révérend soki moi likambo moko soko ko loba na biso pona centenaire le 8 juillet tozoko kena sona nkamba batazali ko kena bakena kimia makamse leka na kimia nino ko loba na biso pona fête oyo ya le 8 juillet pona fête le 8 juillet papa Diangenda il s'agit de lui avant tika biso alobaki na biso boye to lesaki bango to latisaki bango to pesaki bango oyo nyonso bazaki na moposa otali partant de là to kanisaki lokola banzambe basepeli bon makambo na biso pesili ale bomengo to kozwango mais aye ko loba na biso kasi makambo misato na tikeli bino bolingo mibeko misala soki bosaleli yango pasi na bino ekosila te albaki ke soki bosaleli yango te pasi na bino ekosila te biloko misato wana soki bolingo mibeko misala soki bosaleli yango te pasi na bino ekosila te yango na batata ba mama bateko na bakimangiste franchement to tonga bolingo to sala musala o papa simo kimaki ngana za kotinda biso et puis mibeko to sala makasi to lutter to bongis to meka to la sa volonté wana pour te longa voilà oyo na ko silisi la masolo na bino mais na ko silisa te sans que na loba boye mwana tata simo kimbangu ko força kana bolingo réciproque ya batute ko saka na habitude wana te yo zalanden mwana bolingo linga ba mutu nyonso ndenge milingaka yo moko
kozela katika natala soka kolinga ngai. Bible elobi te que fais-toi aimer par ton prochain. Bible elobi aime ton prochain comme toi-même. Mais biso to comment on veut se faire aimer à son prochain. Pas inde tozali ko bungela pe yango wana. Otali lubananga suka epa bandeko oyo bazui makama ya pasi obandela ki wana papa Lambert yanga pe na suki sa place wana ni kambote bandeko papa kibonge abungisi mama libota nyonso bana ndeko na biso vraiment na yoki sangwana je suis très très touché même ce que na koma kité attendez to komona na bozola na ba circonstances nyonso makambo nyonso ezali pasi ngande na bino. Mais vraiment, je vous tiens dans mon cœur. Je vous tiens dans mon cœur. Récemment, j'ai causé avec papa Jacques Kikobo, où il y a paroisse à Saint-Denis MSSK. J'ai présenté mes condoléances. On a soupé ces années. Naba Moussoussou, Nazaïn Koyeba. Il y a Bino Awa en France depuis des années. Mais chaque fois qu'il y a quelque chose, vraiment, tant on a yoga, ça me touche. Ne vous en faites pas, sachez que je vous porte dans mon cœur. Et bolingonzame zotina biso yangwana. Nanganti loba nanga suka kozala wana tolanda. Volontaire papa c'est moi qui mbanga na bolinga zali côté ya biso poete toza mapambole sengeli na silisi nanga bongo. Merci à solo bandeko bana pasi mo kimbangu topesi bino merci na ndenge bouti kolanda biso na kati na émission na bino émission masolo. Soki tango nyonso na kobandelaka likambo moko to mibale oyo ekobetisa pamba te bato wana bakozanga kate mabaku bolimbisa ndenge nzambe chaque fois tomonaki Néhémie po ete akende kotonga Yerusalemi amonaki ke pona kotonga yango eyalaki na pasi apasolaki bilamba po ete makambo basango ya yokaki pona Yerusalemi po sana eyalaki akende kotonga Yerusalemi mais basalaki ndenge nini balukaki batu oyo bali po ete bakoka ko distraire Néhémie tomonaki Tobia ngesoni na Salabalati batu misatu wana batu mabe oyo bayalaki ke po ete ba distraire yo mwana ya papa Simon Kimbangu kiangani distraction oyo bazali kosala biso mikolo Facebook ba YouTube ba WhatsApp ba biloko ebele ba kamebele bele oyo tozoli komona ezali distraction oyo bazali kosala mais yo bolingo mibeko pe misala soko moni bandeko na biso bana surtout famille esantu esika bango bazali likamona bango topesa yango na papa Simon Kimbangu oyoki ke alobi mabe nde akati na etonga moko boy balobi mabe pona soki nani yo kofinga te ko répondre pété soko moni ndeko aza pembeni na yo afingi famille esantu yo za pembeni na ye te ya ye esengo na muto ya kovanda kesika moko na batioli te esika tokolobela yango wana biso bandeko na bino tosukisi émission wana topesi na bandeko na biso bazalaki na biso o bosalaka na biso papa Teyo Nzakidi na kanisa papa Teyo oza na biso tango so na bandeko babengi ebele bandeko ya Chine oyo bobengaki biso bobengi biso ebele tozwi 212 messages oyo mikolo oyo nyonso bobengi 212 bandeko ya Chine bandeko ya Sénégal bandeko ya Tanzanie na bandeko ya Belgique et surtout solidarité à Ratelki émission masolo en Allemagne et sika nyonso bozalaki na États-Unis mama Mimi Chimita papa solo mama Sele Kinanga bino nyonso bandeko na biso tobosani bino te et surtout mama Clémence Lubamba tobosani bino te tika ete papa Simon Kimbangu kiangani aka kozala na bino et surtout pe mama Maya kuna na paroisse ya Blanc Minil bandeko ya Blanc Minil bandeko nyonso ya paroisse à Saint-Denis Saint-Ouen Blanc Minil Montreuil Creil pe ba paroisse nyonso e ba responsable et ba paroisse nyonso kati ya Europe et Amérique topesi bino merci na kimia oyo bozwi mikolo yo pona ete botia bandima papa Simon Kimbangu na kimia to makambo ezali te matata ezali te tosengi bino merci mingi tika ete to continuer na bolingo oyo tozala na bolingo makasi po ete centenaire oyo makambo papa Simon Kimbangu kianga na bongsili biso papa diangenda na boyei na ye na kimia ekotakati na biso ezalaki ya bino ndeko papa Lambert Makwemimo na lisungi ya papa prof Paul Malonga mama Fifi Ndongala
bango nde basalisa biso na mokolo ya lelo ndenge papa Teo Nzaki dia kolingaka ke baoyo bazali tanga bango bao bazali te kasi na bandeko mosusu oyo tokozalaka na bango papa Edizola Ndonga papa Tony Diangenda JP Biboko pe Amalfi Ndongala bandeko nyonso ya radio télévision Kimbangisi na mboka France topesi bino merci na mosala pe Europe mobimba et monde mobimba topesi bino merci et surtout tokobosana te merci na DG Christian Konzo pe comité de gestion mobimba na mboka na direction générale papa révérend en tout cas topesi yo merci ming papa révérend ndenge tolobaki yango ceux qui tozali na likambo ndenge ba responsable ba paroisse ya Europe ba lobi ke papa Lambert ba bengi soki likambo totie lokola papa révérend Matondo Biyei ya lokola représentant na biso soki likambo ezali bosolola oyo ya koloba biso ba responsable toza simana ye ndenge message ba pesi na kwa kopesa yo ke tokofinga te oyo noso ba lobby papa to sengi ke ezala kaka poser ndenge biso to yali poser ndenge papa Simo Kimbango kiangani alobi to zala poser tala kaka ndenge tozali poser ye po dali pe poser bandeko bazali ko benga yo topesi bango merci topesi bango basalisa biso pona lelo tosukisi émission na biso wana nde tokutani na mbala ya nsima botikala malamu merci au revoir.